eloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba mpona mokili mobimba. Donc a bozomona toza na bateau tozo traverser siko mpona to atteindre île de Gorée parce que tolobaki bongola meso mwene oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na Congo nzala na libumu. Donc tozo tambola kaka mpona makambo etali bokoko ya batu mwindu nakotelema na ngape donc tozo tambola awa mpona kolakisa bokoko na biso batu mwindu pe kolakisa babilembo ya pasi nyonso oyo bakoko bamonaki lokola tobotami toza baresponsable ya makambo nyonso oyo etali bokoko na biso. Donc biso tobotami nde mpona bakoko bayebana na makambo na bango malgré bamindele bakosela ye bakoko na biso makambo ete bayebaki eloko moko te kasi biso olobiki bakoko na biso baleki bamindele na nguya mpe baleki bamindele na bwanya na mayele parce que makambo bango basalaki ti lelo bamindele bakosala yango te malgré ignorance coloniale oyo evandela l'homme noir azoyeba esusu bolamu ya bomoto na ye te. Bakoko banyokwamaki mingi, bakoko banyokwamaki mingi, bakoko banyokwamaki mingi, mpona nga na yo tobika na Congo. Ye nzambe mopesi mpe mabomoi, nzamba bakoko yo nde mozalisi nzamba nguya. Bakoko banyokwamaki mingi, bakoko banyokwamaki mingi, bakoko banyokwamaki mingi, mpona nga na yo tobika na Congo. Ye nzambe mopesi mpe mabomoi, nzamba bakoko yo nde mozalisi nzamba nguya. Biso mbamba na bakoko, biso mbamba na bakoko, biso mbamba na bakoko, biso mbamba na bakoko. Soki tolandi bakoko tokozwa bomo ya seko, soki tolandi kolona tokotonda na bilei na Afrika. Ye nzambe mopesi mpe mabomoi, nzamba bakoko yo nde mozalisi nzamba nguya. Donc a tozela départ mpona to traverser to atteindre l'île de Gorée esika bakoko batikaki bilembo tokolakisa bino pasi oyo bakoko bamonaki totika ignorance parce que mutu mwindu lelo azokumisa Yezu tolobi Yezu asala eloko te mpona yo ato yolakisa bino siko makambo oyo bakoko basalaka mpona biso pasi nini bamonaka po lelo oyobotama na sol africaine parce que soki bakoko babundaka te na souffrance coloniale elingo bake biso nyonso tolingaki tozala déporté na baamérique na bahaïti na baguadeloupe na bamartinique na baasie. Trace historique de l'homme noir elingaki kozala effacé ntina yango wana bakoko batiaki bilembo bakomaki na bamabanga. Donc awa tozokende sikoyo so tokomi na île de Gorée toza deya na bateau tozotraverse tozobatelaka charge mais tozozwa mwa baextrait ndambu loko eza mpe en direct ekondotikala tokofilme bachaîne tokokota ntina baprison oyo bando kotya bakoko na biso tokovisite bisika bakoko balakisaki souffrance na bango ya suka par rapport ya elikia oyo nzakomba apesaki bango mpona boyei na biso bilenge ya nkoto mibale oyo tokoya kosukisa mpasi nyonso oyo bamonaki. Donc nous sommes là pour juger les Européennes contre crimes commis en Afrique. Ils ont dispersé nos foyers, ils ont volé nos trucs et nous sommes, étant que la communauté internationale bantou, nous sommes venus pour juger les Américains, les Européens, les Arabes contre les crimes commis en Afrique, la déportation coloniale. Ils ont freiné notre civilisation. Ils ne veulent pas que l'Afrique se développe. C'est pour cela que nous sommes venus pour mettre en réalité l'unité de toute l'Afrique et bloquer les Européennes, bloquer la sortie de nos minéraux. Tous ces minéraux seront contrôlés par la jeunesse africaine d'aujourd'hui pour créer une meilleure vie sociale. Afin que toute l'Afrique, tous les Africains se retrouvent par rapport aux revenus de leurs biens. Nos aïeux ont beaucoup souffert, nous devons penser à cela. On ne peut pas être des musulmans, on ne peut pas être des chrétiens, ce sont des distractions. Nous aussi, nous avons notre propre mode de vie, comment prier les dieux des ancêtres, comment faire des choses, et les aïeux avaient tous les domaines, l'agriculture, ils cultivaient. Ils n'attendaient pas que les Arabes ou les Européens viennent nous apprendre. Mais l'Afrique d'aujourd'hui croise les bras et attend seulement le fonctionnement de tous les domaines chez les Européens. Donc nous sommes là pour créer l'Afrique nouvelle, l'Afrique nouveau. Et cette Afrique-là, à Rosalana, Mabombami,
o etali bolamu to pe reveni ya bomoto na ngana yo par rapport ya souffrance oyo bakoko na biso bamonaki. Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosiki beni sukola ntima. Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosiki beni sukola ntima. Yange sukula mabanga mame sukula mabanga mame ailwe ngisi wa monao. Yange sukula mabanga mame sukula mabanga mame ailwe ngisi wa monao. Watoto mbangi muzulu mbangi maoso matubanga fumu nzambi zeimo. Akaka baba nzilanga mvuluzi kimbangu kakwizako kwizaka kwiza sambono foloso. Bakoko bakanga mabuenadio kilumbu kimosiki beni sukola ntima. Bambuta bakanga masambu benadio kilumbu kimosiki beni sukola ntima. Yange sukula mabanga mame sukula mabanga mame ailwe ngisi wa monao. Yange sukula mabanga mame sukula mabanga mame ailwe ngisi wa monao. Watoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumu nzambi zeimo. Bakaka baba nzilanga mvuluzi kimbangu kakwizako kwizaka kwiza sambono foloso. Kembo 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 nzambia mpungu kemba siwa solwa. Kembo 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 vidi mukulu kemba osiwa solwa. Nzaya yoso kembe la babo bakwikela muzambia mpungu tulendo. Kembo kembo kembwa o nyashongo kemba osiwa solwa. Solo se solo nzambe abakoko na biso nzambia mpungu tulendo mbanza vela. Tobelelio na lokito ya pasi nyonso bakoko na biso bamonaki moi mwa lelo biso toye pona tolata bokasi ya manso bazalaki na yango pona toko bayenda ya mikumba ya misala o batikelaki biso. Bakoko na biso nyonso oyo bazwamaki na etando ya gore toche matambe na biso pona kosimba bilembo nyonso o botikaki. Natina ete etondisa biso na nguya ya manso pona tosukisa ndelo ya boumbu oyo eumelaki tango molai 513 512. Pasi na bino molutaki mbeka. Pinzoli na bino mokaukaki neliki ya solo onza kombole nkumu apesa ikati na bino pona boyei na biso bilenge. Bolobaki yango polele ete biso zali bakita na bino ya suka oyo toye kosepelisa posa ya mitema na bino. Bofongola bizibeli nyonso na nguya pona kozongisa biso mobimba ya manso oyo bobungisaki. Kembo na bino ekitela moko na moko na libota ya baindo ya mokili mobimba pona tosimba bolamu ya bomoto na biso na maboko. Toye awa na kombo na bino nyonso oyo bonyokwamaki na baboloko ndenge na ndenge bachaki bino fongola o monoko. Bakangaki bino minyololo ya basheni na maboko. Pe bapanzaki bino na baetando ya bikolo mususu. Natina ete bokende kotombola babikolo wana kasi lelo ekolo na bino ezongi sima. Lelo bolingwa bomoko kati na biso loposo moindo ezali komona na esusu te tina yangwana na beleli bino na kombo ya mvuluzi kimbangu na pepe ya peve ya Kongo pona bozongisela biso bolingwa bomoko oyo epanzanaki uta kala. Natina ete tozongisa bimba ya bokasi na biso pona tosala misala ndenge na ndenge o bolobaki na kombo na biso bakita na bino. Oyamba biso na esengo nyonso koko wolof toniati matambe na biso na mabele na yo pamba te yo nde opesaki linongi ya boye yo esika oyo pona kosala misala na ndenge na ndenge pe kolakisa munene ya etando ya baindo banso. Tobeleli bakoko banso o bazwamaki na etando oyo uta boye bouti na bino na mbanza Kongo wayom Kongo pe boyingelaki awa pona kotonga nzela oyo kopesa biso tososola pe tofongwama na nyonso. Pasi na bino ezali bisengo na biso bakita na bino. Bopambola biso pe bobikisa mabota nyonso. Mpepe na bino eleka bipai na bipai bana bino bazali konyokwama. Eleka bipai na bipai bana bino bazali na bokono.
eleka bipai na bipai bana bino bazali kokelela pe kotelengana atina ete ekangola biso pe elongola ngelele elongola bokeseni elongola bokabwani nyonso oyo ezali kolata etando ya Afrika mobimba kembo na bino mokitela biso pe pasi nyonso bomonaki ezongisela biso eliki ya solo mpona tokokisa mokano ya bileko ebele bolobaki yango ya solo ete biso tokoya mpona kolongola minyololo ya pasi nyonso bomonaki oyo bolobaki tondimi ya solo ete bozalaki na nzakomba elongo nzambe ya bakoko na biso onya shongo nzambe ya bakoko na biso mvidele mukulu nabeleli yo moi mwa lelo na nyonso oyo banyukwamaki na etando oyo bakotaki baboloko ya ndenge na ndenge batambwisaki bango bipai na bipai mpona koboma oyo tozokobenga lokola linongi ya mobimba ya bilembo ya bakoko na biso kasi botikelaki biso bilembo lokwa botikelaki biso bilembo bolobaki yango polele ete soki totamboli na bilembo na bino tosimbi yango mpe totie matambe na biso na bisika bapasi na bino okokangola libota mobimba ntina yango wana biso tozali kotambola mpona kolanda nzela ya babilembo nyonso botikaki mpona ezongisa ya biso banguya ndenge na ndenge oyo ekolongola ngelele ekolongola magie ekolongola biyema pe ekolongola nyonso oyo ekozongisaka loposo moyindo nsima totomboli kombo na onza komba elongola bakoko na biso likolo na nyonso oyo tolobi na oyo tolobi te etikala se bongo bongola meso mwene kokisela biso manso na kombo na yo pe na pasi nyonso oyo bakoko bamonaki liloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko matu nza komba bilenge boya boya mama boya boya sala bilenge boya koyoka mwenye uti na nzambe mama moya koyoka mwenye uti na nzambe nambatindaki mbangu na batata bapesi nzambe mokongo lelo ye na bilenge mangongele sengo na motema lelo ye na bamesage sengo na motema matondo na bakoko sengo na motema tokumisaka nzambe sengo na motema nzambe ya mpungu tulendo sengo na motema olenkumu nzakomba sengo na motema vidi mukulu wa bankambwa sengo na motema maweja nangila sengo na motema ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo ndeko nanga zongela nzamba bakoko obungi nzamba bakoko landi nzamba bible obebi obungi nzamba bakoko landi nzamba tora obebi bakoko na biso bayebaki nzambe na tora te o bakoko na biso bayebaki nzambe na koranike te o bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya Kongo bakoko baluba babelelaki ye mvidi mukulu ndeko bakoko bakongo babelelaki ye nzambe ya mpungu tulendo bakoko bangala babelelaki ye olenkumu nzakomba ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo bungi nzamba bakoko landi nzamba bible obebi obungi nzamba bakoko landi nzamba tora obebi bakoko na biso bayebaki nzambe na koranike te o bakoko na biso bayebaki nzambe na bibilia te o bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya Kongo ekozala esengo na bayeba ndimi nzamba bakoko nzambe ya mpungu kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge ekozala esengo na bayeba ndimi nzamba bakoko mungwa mapendo kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge mukwiza mvuluzi mupepe ya Kongo na kati ya waindo kimbanguka kwizao mukwiza mvuluzi na mokili mobimba lokoso moindo kimbanguka kwizao wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao bana ya bilaka kimbangu mobikisi ya loposo moindo na kombo ya nzambe olenkumu nzakomba kimbangu mobikisi ya mokili mobimba
na kombo ya Nzambe mvidi mukulu wa bankambo waye waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o bana ya bilaka Kimbangwa lobaki ye akozonga na mokili mobimba na bilenge message Kimbangwa lobaki ye akozonga na loposo moindo Kimbangu azongi ye waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o bana ya bilaka mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na bato baindo Kimbangu kakwiza o mukwiza mvuluzi na mokili mobimba na kombo ya Nzambe ole nkumunza komba ye waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o bana ya bilaka likambwa boumbu na Afrika bisoto boyi yango likambwa boumbu na Kongo bisoto boyi yango bakangi Kimbangu na ambasade pona likambo na Nzambe bakangi bakoko na gore pona likambo na Nzambe bakangi yo 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 na likambo na Nzambe bakangi yo 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 na likambo na Nzambe bilenge ya Kongo Senegal bisoto simba bakoko bango bato ya Kinzambe mpungu bango bato ya liboso bayebaki mvidi mukulu bango bato ya liboso bayebaki onya shongo mvuluzi mvuluzi yo yo Kimbangu yo 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 mvuluzi mvuluzi yo yo Kimbangu pona kobikisa aye na Senegal pona kobikisa bato aye kili pona kobikisa aye na Senegal pona kobikisa bato bakangi bakoko na gore pona likambo na Nzambe bakangi bakoko na gore pona likambo na Nzambe bakangi yo 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 na likambo na Nzambe bakangi yo 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 na likambo na Nzambe bilenge ya Kongo ya Senegal bisoto simba bakoko bango bato ya liboso bayebaki mvidi mukulu bango bato baki onya shongo bango bato ya liboso bayebaki chemaunga mvuluzi mvuluzi yo yo Kimbangu yo 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 mvuluzi mvuluzi yo yo Kimbangu likambwa boumbu na Afrika bisoto boyi yango likambwa boumbu na Afrika bisoto boyi yango bakangi bakoko na gore pona likambo na Nzambe bakangi bakoko na gore pona likambo na Nzambe bakangi yo 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 na likambo na Nzambe bakangi yo 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 na likambo na Nzambe bilenge ya Kongo ya Afrika bisoto simba bakoko bango bato ya liboso bayebaki Nzambe mpungu bango bato ya liboso bayebaki mvidi mukulu bango bato ya liboso bayebaki onya shongo mvuluzi mvuluzi yo yo Kimbangu yo 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 mvuluzi mvuluzi yo yo Kimbangu aye na Kongo pona kobikisa aye na mokili pona kobikisa bato aye na Senegal pona kobikisa aye na ngili pona kobikisa bato iloba Nzambe bomo ya seko oya bakoko etikala seko bon tozobatela charge wana topesi kaka mutu nyonso 510 millions de kilomètres carrés na Canada koko mabozi na Suisse kuna na Zurich kaka Iselemani lipasa ya mwasi na Bruxelles koko nza na France bakoko ikuma bakoko mvwemba bakoko ilunga na Maroc toza bakoko mombito na ba Japon bakoko bazali na ba mama oto benga siama yoyo pe bakoko oto benga lokola mama sungu. Donc voilà, tombeli bino mukolo malamu mukolo esengo pamba te tozotambwa siko na mupepe ya mai esika bayaka na bakoko na biso bachaka bango minyololo na kingo pona komema bango na ba différents endroits ba misu bakendaka na États-Unis bakendaki pe na bipai yango tolobi ke tout ce qui était passé en Afrique c'est condamnable.
nous sommes venus pour juger les Européennes et les Américains et les Arabes contre les crimes commis en Afrique. Ils ont dispersé nos foyers et ils ont bloqué le blocus de nos ancêtres. C'est pour cela nous, la génération d'aujourd'hui, nous sommes contre tout ce qui a été passé en Afrique parce qu'on constate que les Européens ne veulent pas que l'Afrique se développe. C'est pour cela que nous sommes venus juger la communauté internationale européenne car nous sommes nés comme la communauté internationale bantou. Nous sommes au-dessus de l'Union africaine. Parce que nous constatons que l'Union africaine d'aujourd'hui, c'est toujours sous l'obligation des Européennes. Même les autorités africaines dépendent toujours de l'Europe. Nous sommes venus casser cette dépannage et nous allons transformer l'Afrique, devenir nouveau pour que nous bénéficions du bien de nos aïeux. On ne peut pas penser aller en Europe ou à l'Israël car l'Israël ne dépasse pas le Sénégal. Le Sénégal dépasse l'Israël en tout. Le jour que l'Afrique tout entière va se réunir, on va faire une force de gérer et de doter l'alimentation à l'Europe. Donc l'Europe c'est un pays pauvre. L'Amérique c'est un pays pauvre. L'Asie c'est un pays pauvre. Il vient voler, piller le bien de l'Afrique. Et si nous ne sommes pas éveillés, tout sera partir comme nous sommes là pour accomplir la mission de nos aïeux. Donc nous sommes déterminés vraiment, plein de bonnes choses, plein d'espoir. Et nous sommes venus accomplir tout ce que nos aïeux avaient dit à propos de cette génération. Donc voilà, moi mon pied, oyo bisoto yaki na yango na mukolo mwa lelo nzambe mpungutule ndo amba nzavele la a pambol moko na libota na ye mupe ya bakoko oyo ezolata biso na nzoto moi mwa lelo elata ba mapasa nyonso mpona kofongola bisika bakangelaki bolamu ya bomoto na biso na ntina ete mutu na mutu asepela na bolamu ya bamakoki nyonso oyo bakoko batikelaki biso liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba solo oboyi bakoko na biso fimbo ya kekele oswani na Kongo nzala na libumu. Donc tosuki nanu wana ba video eza ebele parce que na tokomi na esika bilembo bakoko te tozo traverser nanu mai. Après tant tokokoma tokopesa ba explication réelle ya ba makambo nyonso elekaki kasi tozo tambola pamba te kasi tozo tambola na objet livrer Afrique mon pepe tokobimisa lelo a ekotambola na ba africain nyonso pona éveil na bango ezala élevé. De façon baboya makambu nyonso ezokozongisa mutu mwindu sima de façon to se retrouver dans notre propre mode de vie yango nde muteko sala la fierté de nos aïeux et to se retrouver na ba revenu ya bomengo ya bomoto na ngana ope ya bomoyi na biso etika la sebongo oboyi bakoko na biso fimbu ya kekele ciao.